mokonzi nzambe tata tala biso bana bayo na miso mayo mabotata totondi yo botondi po ya malongi maye tolandi ya makabo elimo santo pe mbuma ya elimo santo ostalisi biso oyo tosengeli koyeba pe olingisi te tokoka kokisa yango na kati ya bomoi bwa biso. Tata botau bwa biso bato bomoto bwa biso mbele kosalisa biso penza te po ya kokokisa po elingi yo, kasi toyebi te na lisalisi ya limo santo nde tokokoka nde tokolonga. Sala te moko ya biso elimo santo akamba bomoi bwa ye, tofungoli mitema pe toyambi ye asala mosala kitoko na kati ya bomoi bwa biso po ete tobimisa mbuma ndenge na ndenge ya malamu, mingi penza mbuma ya bolingo, bolingo po ya yo nzambe, bolingo po ya baninga pe bolingo po ya bisome. Obenisa moko ya biso pe bobenisi boye tosengi yo ememela na moko oyo alingi kozwa epai na yo nzambe. Baye bazali kobele bazwa libiki, baye bazali na lilaka bazwa libondi, baye bazali na pasi ndenge na ndenge na bomoi bwa bango tata osalisa bango na bobenisi bwa yo. Tosenga na yo moko batela Radio Maria obenisa baye banso bakosalisa biso na nzela ya Radio Maria. Sala te tata maye manso tozali koyoka kolanda bisambo bya biso esola biso bolamu bwa yo. Tosengi na yo mokonzi nzambe opesa kimia pe esengo na kati ya mitema atako pasi ezali yo kati ya mokili moi. Maso totikise na maboko mayo tata na lisalisi ya mwana wa Yesu Kristo pe lisungi ya elimo santo bomoi bwa biso bobonga pe bozwa bolamu bwa yo. Mama Santo Maria tala biso na miso mayo mabo mama zipa biso na elamba yo ya bomama elamba ya ngolo, bomba biso lokola mama soso akobombaka bana baye o maboko ma munguna okombo ya tata pe ya mwana pe ya elimo santo. Amen.